Capage TV. Capage TV. Kimbangu atika religion te. Ok. Kimbangu atika religion te. Kimbangu ayaka nakati ya bitumba ya kobimisa baindo nakati ya boumbu po mindele bayaka kodominer biso. Nous sommes dans la spiritualité divine avec le créateur. Na mokeli biso tozali te ke tokendeke ningomba quelque part toke tovandi mutu moko aye na ba oyo nyonso asalaki na butu na mwasi na ye aya abo atiaka biso ba maboko. Non, biso tozalaki na tongo lamuki yo kapasha obimi olobi bakapashe bakoko na ngai banani bino milimo ngai lelo ngai nazobima soko moni pasteur na yo azoloba abimisi bakoko no ndoki yende andoki aza soit franc-maçon aza soit rose croix aza soit babiloko na ba milimo ya mindele yoko bela soki Yesu moko boso pour Yesu azala jamais exista jamais on eza invention non eza légende ya empereur Constantin avandaka boya seka neti Mobutu asalaka MPR a créé yango. Pendant 1000 ans, les gens ont écrit la Bible. Pour bâtir na mutu no ke paradis moko ezali. Exacté. Non, mais bapesi yonyo surtout awana se mama nanga. Comment paradis koza likolo alors koza na diamant, or, cobalt, makemba, mai, mbisi, banyama ya zamba oza nango. Mais c'est ça. Comment ne simote? Kobenga kesu simote? Comment ne kimbangu diatungunwa? Comment na ye depuis babotolaka e Bible na basango babotolaka e Bible babotolaka e nini livre wana ya cantique a mis longwa mo Kristu et soko mi longwa mo Kristu ko garder sous kombo ya Simote so moni bande ko na biso na ngambo ya kamba ba mokoto ba continuer na tata mwana pe molimo mo santo batikano na kati ya catholicisme ba ça la spiritualité te et ils sont dans la religion étrangère to kabona te tozo lukande baya na ngambo yo. Distraction est la Bible. Bible muto ezoko distraire. Yo nanga. Balobi yemoko mutu na bino wana alobi na ye po na 12 tribus ya Juda. Yemoko. Mais so compter na moi parti oyo conférence de Berlin etikeli biso po biso Afrique na biso ezaki na moko. Mais so otangi otali na parti o batikeli biso toza na 449 tribus. On expliquer yo Kasavubu auti wapi. Mobutu auti wapi Bakabila bauti wapi okay. Bongo ba Tshisekedi pe bauti wapi C'est moi Koffi Olomide. Je vous le dis avec cœur. Si vous voulez aller de Bruxelles à Paris, de Paris à Bruxelles, aujourd'hui il y a un moyen que vous devez soutenir. Et un moyen que moi je vous recommande, ça s'appelle Neo Tam Tam. C'est fait de main de maître par un Congolais digne de ce nom. Moi j'ai fait l'expérience et je peux vous dire que l'expérience a été concluante. Donc désormais et dorénavant, pour vos déplacements, si vous voulez faire venir quelqu'un de Paris à Bruxelles, Neo Tam Tam. Déjà, c'est notre devoir dans la diaspora de soutenir les initiatives des compatriotes. C'est comme ça que notre pays retrouvera sa dignité, sa force et sa percussion. Quand tu es belle, tu voyages avec Neo Tam Tam Voyage. Vous m'avez toujours cru. Je sais que vous me croyez. OESA 12T. OESA 13. Neo Tam Tam Ndé. Paris, Bruxelles, Bruxelles, Paris. Que Dieu vous éclaire et reste focus sur vous. Double King, le maître de double demeure. Bossia Moka. Jacques Pemba, Belade, Inoel Ngoya, Carissa, Elodie.
kofutela mapangu okoma neti bakinela yo molimo ya kofutela okoma kolota mokolo lopango sanza nyonso di abala groupe eye solution pona yo papa pe mama okoma pe mokolo lopango etie na disposition na bino ba terrain ya minene ya 20 sur 20 cadastre à partir ya 5000 pe 4000 dollars ya pamba okobanda kofuta yango a crédit veut dire ndambu tu okosilisa nyonso awa na commune ya Selebambu référence kaka na route principale OVD wana okanisi esili abala groupe eza na bamibange na baconcession ya kosakana te na Lutendele na commune ya Mongafula na Kimwenza gare référence Lac Mavale eye kopesa yo opportunité o souscrire na mabele okoma kolo lopango kasi oza kofuta mbongo ndambu ti okosilisa lopango ekomi ya yo mikanda nyonso okozwa courant ezali forage pe ezali po ozwa mai kitoko bango moko bakoki kodefisa yo sima obanda kotonga malembe ti okofuta o mettre en valeur parcelle na yo ba terrain na bango ezali pene ya makadam basalaka pe construction vente pe modification ya babarge balenière métallique pe bapousseur kongo mobimba eyebi yende spécialiste na masolo oyo batekaka pe toutes sortes ya mabaya lokola bois de charpente lifaki bois de tola bois afromosia pe misusu pona kokota na contact na abala groupe baza na kati ya port baramoto to pe obengi bango na numéro oyo 097 93 83 406 abala groupe solution ya mobange mosungi ya bana mboka. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Rude Beauté a eu Cynthia Kapash Outko Sukola apakola kaba gamme de beauté ya Rude Beauté. Bato nyonso balingi tena bango ezala kaka lokola mwindu ya ngoro yango gamme oyo ata bébé apakola ngo olingi tena yo ekita te emata te ozaloka mwindu kitoko o éclaircir poto na yo oye a gamme oyo mafuta na biso yango nde mikolo nazopakola oyo eza na base ya papaye savon na biso eza na base ya papaye mafuta na biso mpe kitoko oyo balingaka monoko na bango koma nakoma mwa rose bokomi kosisa te biso da mpona kobebisa monoko te Rude ya Beauté ayebi biso oyo acné sérum oyo eza mpona bato bazala mo elongi ekota babuto ezosakano makasi ozala na poto ozala na afrique buto elingi yo elongi mafuta oyo solution Rude Beauté atieli biso yango so omonaki batashe moko esali ngai ya mwindu Rude atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala yo allergique te donc nyonso eza naturel omonisa Rude Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basalango na kati ya mafuta sozo pakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bébé aopakola ngo nazo recommande bino bagamme ya Rude Beauté bozala vraiment déçu te o voyager te place à moi te place à malili en tout cas bagamme ya Rude Beauté etika kaka date donc conseiller bino bozala kaka toujours fidèle na Rude ndeti na bomona poso na bébé te posepela na poso na mikolo na tingani kaka na Rude Beauté Rude Beauté umela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rude Beauté. Papa, au redezo yango. Est-ce que biloko yango c'est yaki?
Coco Teleza wat. Mbote na biso. Mbote. Maman Kapache. Yepo sawa. Ah na wakadezo. Na conteneur. Na conteneur bakaro ya chantier. Ba ebisinga sérieux sawa makasi hein. Eza pe na agence ya mbongo. Soko tindeli mutu mbongo pona kozwa yango eza facile. Kobosa na te oredezo eza pe na flat hotel. Bino batu bovanda kalibana mboka polala na ba condition kitoko luka oredezo. Notre restaurant vous propose une exquise cuisine qui fait le bonheur de gourmands. C'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter. Papa bossa de l'euro. Na bossa ni. Livraison à domicile. Nandaku na yo. Na ba petit colis. Baye ko tikela yo. Presse ezali. Bino moko boyoki. Soki omonike na famille bozalaka na batama baby loke bunga pamba pamba. Hein? Awa livraison à domicile ezali. Bakozwa bake ko tikela yo tina porte ndaku. Oredezo soki oyaka te kongwe ngake kufa. Nous disposons également d'un service de sécurité pour toutes vos manifestations et un service de location de véhicules. Ozana poto pona kotinda biloko tela ba adresse yango wana na ba numéro de téléphone contactez Oredezo okozwa biloko na yo nengo tindi. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifuangondo vers l'aéroport international de l'Angola. En France, 47 chemin de Petite Fontaine, 91 180 Brittany-sur-Orge. Maman Kapache, Oredezo, frappe na le, frappe na retour. Kapache Télévision, bienvenue chez nous et merci de nous suivre massivement et partout dans le monde. Abonnez-vous massivement sur Kapache Télévision. On a notre invité de ces jours qui va vraiment nous parler des papas Simon Kimbangu et on va parler de l'église kimbangiste parce que bateau est belé les cacao et ça réveil. Le lot changer moi dimension tout cas dans place Moussoussou tu reçois vraiment l'actualité on poser quelques questions pe on est censé répondre à biso pour to kaka kamba ma belé à kamba ici ça va maladie ba biloko to ba moi ba belé à travers hier dans tout na peu ma question il y a actualité et puis on va parler de son album qui sera mis sur le marché bientôt avant la préparatif il y a ba clip naie il s'agit bien de monsieur Ebeli Popo Ndombo. Voilà. Lui, il n'a pas de prénom, hein, Ezate. Il est car Kombo Mboka Bokoko. Bonjour et bonsoir là-bas, on va et bienvenue dans le plateau de monsieur Kapache Télévision. Bote, maman, Kapache. Oza malamu. Bon, tout ça, na kati ya Bitumba. Nous autres, à Kolongono. Ok. Maton. Namoni, avant, au vendu, on a motuni, ba portrait, on a oluli en makasi. Organise nini? Na kati ya mamnyoso ya Kinshasa o. Na sepeli mingi parce que omoni na eloko eleki bosangani ezalité. OK. Na koti awa na komona eloko aliboso osali osangisi bakonzi oyo bakami mboko oyo. Eza eloko munene ndenge osali. Et otali pe mosala oyo artiste asali parce que oyo œuvre moko eza chef d'œuvre ya makasi na sepeli mingi na sepeli na plateau oyo ya omoni nalingi pe napesa mokongo na plateau oyo pona nazwa nguya ya bakonzi oyo bakenda na ba oyo bazana na bomoi na ndenge mvuluzi kimba mpe azokamba biso pona yanola na bamituna na yo mama Kapache. Mystère ni ezalaka na kati ya religion ya Kimbangu. Kimbangu atika religion te. OK. Kimbangu atika religion te. Kimbangu ayaka na kati ya bitumba ya kobimisa baindo na kati ya boumbu. Po mindele bayaka ko dominer biso. Tango bakoti na 1482 bayaki na idée nini bayaki pona ko développer ba industrie na bango. Mais esalamaki te na mabele na bango bazalaki na biloko mingi te biloko mingi ezalaki kozanga ebongaki bakina koluka ailleurs
tango bakei po bitumba na biso na bango banda Egypte biso batu tovanda na Egypte bomonaka wana ezali biso baindo oyo bomonaka o pharaon o boye ezali biso baindo bitumba na biso ebanda. Alors tango bamoni ke biso siko tango tokiti toyeko vanda siko epai penza mokeli apesa nyonso po tozali na nyonso bango bazo luka pona ba développer ba industrie na bango nde bayaka ko luka bakota epa na biso bayokota epa na biso nde bayeli biso religion catholique qui nini qui nini mais biso na bokoko na biso na boindo toyebi religion te biso toyebi mokeli azali. Nous sommes dans la spiritualité divine avec le créateur na mokeli biso tozali te ke tokendeke ningomba quelque part toke tovandi mutu moko aye na ba oyo nyonso asalaki na butu na mwasi na ye aya abo atiaka biso ba maboko non biso tozalaki na tongo lamuki yo kapasha obimi olobi bakapashe bakoko na ngai banani bino milimo ngai lelo ngai nazobima luka lelo tokomi na ndenge tokomi boye olobi nazo ngana na ke galerie na nouvelle galerie na ke bitumba bofungwela nga nzela na kati yote o balobaka ke lien ezalaka te entre milimo na bato bakufi na bato baza vivant baza bawei na bomoi ba o wana bazali bawei na bomoi po ngai na yo ndenge tozali lelo yo téléphone o tozo simba wana po boko bususu na sala émission boye tango nazongi na ndako mwana moko atali atuninga abi o mais téléphone yo zo betela ngo di solo wana na sala ngo eza mundeleti na binete téléphone o lelo sans fil yo zo simba eza mutu muindo Samson mutu asala ngo mutu muindo mais okomona singeza kati na ngana yo te. Mais aux à distance ce qui combien na bengi yo vibration et comme pas na yo yo zolo banga na zoyoka nga na zolo ba yo zoko yoka boyoka nisa sikoyo na bomoi na yo l'âme l'esprit o mokeli apesi yo soko zo bela kapasha koko no kapasha est-ce que ozo senti vibration wana soki téléphone bibende apamba vibration za entre nga na yo bongo siko na makila vibration zate yo siko kende obelela ba Marie ba Antoinette ba Pierre moko oyo yebite epai bazali epai bakufa motonu na yo bakunda wapi eso bakunda epai bakunda ya bango yo kende obelela ka bango donc lien moko ezala kawana ya makila soko moni pasteur na yo azoloba abimisi bakoko no ndoki yende andoki aza soit franc-maçon aza soit Rose Croix aza soit babiloko na ba milimo ya mindele aotambula nango aosa na mbongo ya commerce nde ba biso bokata ba lien ya bakoko bokata wana azokata le yango wana toza likolo ya coltan toza likolo ya diamant toza likolo ya or toza likolo ya cobalt toza likolo ya uranium mais toko kosala nango eloko te parce que kapasha ndenge oza wana okata lien na koko na yo mayele nyonso tu okoka koyelo na butu yo so okata lien tango okati lien siko ozoko se ressourcer wapi na bo motu na yo. C'est ça le problème yango kimbango ayaka pona kozongisela biso biloko wana po balokota ba biloko na biso nyonso tu tango tobanda koloba wana ba 2015 moto moko andima biso te mais boyoka dernièrement mokonza mboka akendeki na Belgique ba musée ya Belgique ezongisi nini ezozongisela biso ba biloko na biso po ekoma ikolobela bango bozongisa biso toza ya awa te bozongisa biso mundela zaki wana mundela zaki en pété mundela za en pété biloko tu ezoloba et puis soko tali bien bana mingo balamuka o bavutuki na kati ya poto lelo bazokota na kati ya ba musée bazoloba o eza na biso ezonga parce que contact ezali contact ekosala makaka na yo contact esala mana bango mindele te yo kobela soki Yesu moko boso pour Yesu azala jamais exista jamais on eza invention non eza légende il y a empereur Constantin
avant ndaka boya seka neti Mobutu asalaka MPR a créé yango. Pendant 1000 ans les gens ont écrit la Bible. Pendant 1000 ans. Ça n'existait pas. C'est une légende de maman nangai. Maman, yango batiela okuna ke soki o blasphémer okozwa lisumu. Po babangisa yo. Po batiena mutu no ke paradis moko ezali. Exacté. Non, mais bapesi yo nyo surtout awana c'est maman nanga. Comment paradis okoza likolo alors koza na diamant, or, cobalt, makemba, mai, mbisi, banyama ya zamba ozanango. Mais c'est ça. Si vous avez comment? Parce que le Créateur vous a créé. À Salio, avec possibilité à incarnation à réincarnation. À Pesio Yango. Ils dépendent na lien na yona ye. Contact bozanango yona ye mokeli. Bola musala onde awana se. Bon, basa susu. Bon, yesiko mutu wana akendaka monali felo bongo azongi. Mutu mobimba vaine na Rome. Dans le Vatican, à l'obio, Kapacha a commis Monsanto. Donc, à Kendeki, à Monio, Pembeni, à Mokeli. Mokeli pas à Elima, à Molimo. À Monakio Pembeni nae, Nde Ayasuko a déclaré à l'Obano, l'Indula, yé Aza Satana, l'Indula Aza. Ok, physique. Physique et Kéli. Physique et Kéli. Physique et Kéli. Mais l'esprit, ezali kosala. Soki ozaki mutu ya mabe, etalio. Soki ozaki pe balamu, etalio. Tango siko koya, pan, obongwani okoti na mokonga mobali, mobali yo azui atiki yosu pa ya mama, ozongi. Ezali réincarnation, ezali na bokoko na biso. Ezali. Yango monaka mutu mususu abimi copie conforme ya koko. Oya bimi caractère ya tata. Oya bimi caractère ya mama. Voilà musala oyo kimbangwa elaki. Nde bakangaka e sans raison. Bon, nalingaka na meka ko corriger moke po babike minute zoko kende. Tozana. Kombo ne Simote. Kobenga ke sou Simote. Kombo ne Kimbangu diatungunwa. Kombo na e depuis babotolaka e Bible na basango, babotolaka e Bible. Babotolaka e nini livre wana ya cantique a mis longwa mo Christu. Et soko mi longwa mo Christu ko garder sous kombo ya Simote. So moni bande ko na biso na ngambo ya kamba ba mokoto ba continuer na tata mwana pe molimo mosantu batika na kati ya catholicisme. Ba ça la spiritualité te. Et ils sont dans la religion étrangère. To kabona te tozo lukande baya na ngambo yo. Baya nde na ngambo po na batato la penza kombo ya Kimbangu ya solo. Sikoyo ingeta mama sikoyo nazongi nazala nungana ingeta ba église nyonso tozomona awa tozomona papa ebeli donc ezala ngona tina te eza kwa prière ezali bayaka nango comme arme comme outil parce que bango bayaka po bakotisa biso tozala ba esclave bazui pe biso ba esclave oso mona mutu aye a commission esclave a déporté yo a memi yo po osala ile babilanga na banini na poto na ba États-Unis et puis ayelo religion ayelo ko moko abengango religion pona bomotu na yo pona atombola bomotu na yo aye akati yo maboko pona ndembo pona caoutchouc azokato maboko basango pe bazawana donc yo pona yo basango na pena bazai pona yo to mayola bayei bazoko nyokola yo baobeto fimbo bazoko beto fimbo mais dans l'entretemps religion bayeli yo religion na babuku yango Kimbangu alobaki totanga Bible totanga ngo bien po toyeba tokanga moyibi na o ayelaki pona ko détruire biso. Mais batomi baotanga on ba komo sambela buku ezanetika osombi tempête des tropiques ou bien osombi journal nini soft osombi soki elima osombi soki journal nini osotanga Bible ezaneti journal. C'était pour asseoir le capitalisme là où il y a la faiblesse d'esprit de balongi biso. Bible est le côté Bible c'est inventé par des hommes comme Nganayo. Ozomona ba omono pena grand mutation bango nde bandoki
bango nde ba vrai bandoki toyembi yango même na nzembo donc eza bango nde ba grand doki. OK. Offrande dit mena mabonza nyonso na pesa nyonso zéro. Donc na pesa dim, na pesa offrande, na pesa eloko ezaka te, eloko ezate, mais na vandeli diamant, na zo ba ko exploiter diamanté. So otayi lelo to moni ba image ezoleka na ba Facebook awa, to moni bana ya ba chinois ba lamuki na tongo ba ke na ba laboratoire. Po ba eloko nini ba ko sala na o bazana wona sol na sous-sol na bango. Pona ba rendre service, ba teka ba bien. Mais ya biso tongo bomemi bana na ba Bible pas ba pasteur. Batangi ba tei 2 minutes après kitunga eleki. C'est des chômeurs. Donc inconvénience maintenant instinct à survie. Ba na ba Bible. Instinct à survie juste pour abikana moi c'est na bana naye. Je suis désolé. Ola luka musala mususu azoko sabino atombola tia bino maboko mama. Mutu na buto alalaki na oyebi ndenge alaelaki te azozwa maboko atie na mutu ba merci ba mama ya batu ba vera ba mayawa na tiango likolo ya télévision na sambela ngo umela. Quel rapport? Donc bango bazali ba dobe ya bango ba mindele ndombe, c'est-à-dire les néocolonialistes. Bango ne mindele ba tiki ba ko utiliser pour bazong sabsoka na case départ. Eloko ni tosala te na auto sana comme richesse. Eloko nini o eza distraction et pas moto mwingi. Distraction. Oh, distraction eza lingi bazongela église. Ezali comme penza bato bakolanda idéologie ya ba obi petro ba Simon Kimbangu te. Benga ye Kimbangu. Benga ye Kimbangu. Longoli pa Simon. Simon ezate. OK. Benga ye Kimbangu. Pona nini fo batu nyoso ba kende na pasteur mingi bakomo la mukalelo. Bango mingi bakomo tanga kombo. Mingi ba tanga kombo ya Kimbangu lelo. Distraction eza Bible. Bible mutu ezoko distraire. Yo nanga. Balobi ye moko mutu na bino wana alobi na ye pona 12 tribus ya Juda. Ye moko. Mais si on compte na moi parti oyo conférence de Berlin etike libiso po biso Afrique na biso ezaki na moko. Mais si otangi otali na parti o batike libiso toza na 449 tribus. Bon ba biso ba 450 ezali solo to bimsa ba conflit wa tenan. Donc 449 tribus. Yo zui 449 tribus mama kapashi. Otia on a 4 ya 12 tribus. Mutalobi ngana ye awa ngana ye pona 12 tribus. Et les 12 tribus, ce sont les Palestiniens. Ils ont Suède, France, Belgique, les Loyo. Norvège, il y a des sali 12 tribus. Ils sont allés bien à drapeau na bango, tika 12 wana. Mais ils sont zone nga omi kote sakuna. Ils ont poso mwindo. Nana oyamboku nanan. Nana oyamboku na mama nangai. Ils ont 449 tribus. Au côté on a 12 tribus. Mais to la muka, to za batu. Et là ko zozo msabiso sima. Tozoye batele oni tosala na richesse na biso ngano kati siko to telemiawa ende ka toke pembeni ka ya fleuve pe za musika te awa to boy ka ndobo bo to bimisi mbisi to kufa nzala mbisi to ndibo to ko importer mbisi na Namibie. Il faut to manyola to kati lien na bokoko to kati lien na bomotu na biso. Originalité na biso, identité na biso, authenticité na biso mama kapash to kati yango futo zongela yango to senga bolimbisi na bakoko na biso to zongela yango ti na bana oyo boti mwana propre babengi eki o pasteur abi azandoki obengani mwana ndako mwasi na yo mama ya bana na yo babimisi ndoki obengani ye tongo etano mini bakomi na pasteur. Donc ça eloko moko batiango po embrouiller biso poto sala bomo tuna biso te poto to konate poto kolate ezali ka munene yango Kimbanga pesi biso musalo ya koyembela ye poto pesa ba message pona tozoyemba na salsa tozoyemba zouk tozoyemba rumba odemba tozoyemba penza yali sekite ingeta na ba fanfare te biso fanfare penza ezate te biso alobi na biso tokota tina ba boîte de nuit
na boîte de nuit fafa obeta te fafa le obeta te sad sande zo beta osoko yoki na boîte de nuit nako nazoke kala mingi te na obeta na Chetemba papa nani papa Olangi asali lo moko awa bengaki ba israélien awa na Grand Hôtel abenga biso to betaki eningisaki bayoki maloba eningisaki makasi yo ata bapagano bile bapagano bazaka te mopagano akozala te mopagano akozala te parce que ndenge yo zawa nazwa ekelamu po avant que obotama boyaki milliard na kati ya libuma mama milliard mais mama kapash ndenge ovani wana obimi oya ekelamu mutako pe so statut te aloba ke non yonde mo pagano yonde mo Kristo te à partir ya kombo pe ya yote babengo mo Kristo et puis babe yango pré non pona que kombo wana Cynthia est dominé Kapash babe yango pré non donc il y a liboso pour Kapash est diminuer vibration mondele asali makambo donc abungisi biso penza ya makasi komi moyambi ya kimbangiste na nini nazali kimbangiste te ozanani nali ya kimbangu ingeta parce que solo bi kimbangiste okosanga na molongo ya bato balobaka kombo ya tata mwana na molimo mosanto na bonzambe na biso tozozela elimo mosanto te tata pe azate mwana pe azate molimo mosanto pe azate tozaka na mokeli ye moko ye mei mokeli molimo donc nakendeki Chine nakendaki Chine tango nakomi na Chine nakendeki mpona makambo ya port en eau profonde ya banane osana loba ona sekaka nasali à peu près 2 semaines na ba chinois babi na ngai ozoluka mbongo mpona port en eau profonde de banane nabi oui alobi port wana so botongi yango mboka na bino emati Afrique emati sikoyo po botonga yango il faut bozongela bokoko na bino po chinois na niveau pe ya likolo ya parti communiste et puis place pose à la wana il faut za Bouddha ya likolo bouddhiste ya likolo ba bisingai babi biso awa tozo respecter Bouddha mais bino kuna bobwaka po bosala eloko wana po so bosali yango Congo Afrique eza na mbushir na bino wana beta bosali eloko wana yaunde mboka ekotelema na yawa ngapi ngana sina bengana bakimbangiste na chaîne nanga BRT Africa na sina bengana bakimbangiste bosiko na okay wapi voilà mois de mai 2014 to komi na septembre 2014 nazongi sous Chine babi na yo mutu makasi so sali eloko wana te rien toi qui na chauffeur na kata mutuka omeka ba chauffeur ba trichaka tango yo zolo bana téléphone chauffeur na abi patron toke no kamba na ok kamba na septembre na sali la nuit du 23 au 24 bayeko ya mbangai tataki anga na ya minga bi musalo yo na dantike ko lobelete abina ka musalo yo ye oyeli na yebi yango okosala yango e okokisama directement ou indirectement pour ekotongama et ozana mission munene grand-père azolakisa wana mission munene pona ekolo na cadre économie ya mboka ya kita ya mboka agotio apeso mayele wana agotia maloba na munoko na yo pona kotombola kita ya mboko yo na yo longo wana nazongi Kinshasa na janvier 2015 mama Kapash molimo abandi na kati nanga mingi babenga inga awa mingi babenga inga muto aliboma mingi pona révéler makambo ebele eza na politique kokota kuna babi initiative eza rebelle ba initiera non bon ko initier so oyebi babotamaka ngunza bakomaka ngunza te eloko ezosala eza munene bosisaki peut-être année na bino bosisaki combien de personnes bozui ba diplôme combien de personnes mais lelo yo vandi selo zo ningisa mokili loka to vandi awa kuna bazotala yo bazoyoka yo epai na bipai na mokili yango dans lobaki so bokoti 1 milliard na libumu ya mama
moko ka bimaka et moko azobima avec vibration na ye aura na ye donc ezali na botama indengwana. OK. Ngeta mystère ni eza kati ya mabele ya kamba parce que tout le monde fait baleki kuna ba dingo baleki kuna mais changement kamba ba komi ka ba frère te kamba kuna na mosala ya kimbango ki frère ki sœur ezate ba changement ezaka so zaka ndingo zaki okende kuna te so zaki na posa ko zwa babilo na yo yo landa nzila ba mindelo sa bilo na yo. OK. Molimo wa molimo mais lobiko ezali na kamba lobiko ezali mais lelo yo musala na ndenge bakoti koswana na banini molimo aza avandi na sesu te molimo an likolo ya kamba. OK. Po ngai depuis 2015 nde molimo azolakisa ngai akitaka aokita na sete aza na likolo ya kamba soko telemi liboso ya ndaku wana bango basali batie croix ya kufa na croix te bakosangisa te basangisa baprofete ye akufa na croix te. OK. Ye bakanga ye moyololo makolo maboko tina kingo apesa ngo penzembo mape ya nini na sala oyo bokanga nga moyololo makolo maboko tina kingo donc ye akufa na moyololo ye akufa te batie na kuruse bino bosali siko ndaku moko botie kuruse avanda wana te ozomona conflit wana entre bakoko na ye ezo lembisa ye. OK. Il faut que bazonga tango bakozonga kamba ezalaki ozwi mai ya kamba muto ameli abiki mabele ya kamba ozo otiene esika wana evandi donc muto ya mabe akota te lelo yo balembisi biloko nyonso tu wana po kimbangu yemei abikisa bawe 146 kama moko na tukumine na motoba o muto akufi alali boye atele alamusi à guérir maladie koto zomi na mwambe 18 000 maladies chroniques kimbangu na distance boazo silisango donc ezaki peke bakoko na yeba hérité biloko wana kasi bon kowelela za bon moni lelo yo pata ya problème c'est ça ya wana programme ya été le nabine ezaka plus banzembo ezaka plus animation bamutalobi kaka mwa mokie bolobi mwa mokie peut-être là mosusu histoire ya papa Simon mais koyemba ezaka plus mingi mpona ni programme ezaka bongo na baeglise programme ezaka molai au fait omoni mosala message ekendeke mingi facilement na nzembo ke na maloba parce que tango yo lobi muto ayoki abosani mais tango oyoki nzembo otikali nango obandi koyemba yango obandi ko mayola na kati ya nzembo yango na omoni lelo AFC biso tobeta rythme nyonso tobeta rythme nyonso il faut yoka tobeta som lelo kobanda 6 avril 2021 ti lelo tokomi na 22 nzembo 22 nyonso kobimanzela moko te tobimisaki déjà na album oyo tango ya kimbangu tobimisaki motoba na album oyo tozonga obimisa peut-être le 12 octobre ou bien kana kati ya mois d'octobre rawa et uti kozonga toza na côté technique photo ça ba clip tout ça eza sous motoba. Et puis tokota sous studio pour tobimisa sous ata libwa mwambe ou libwa donc 8 ou 9 et voilà ndenge to sala ba programme eza ndenge ni bon programme pour l'instant peut-être on va inviter là mususu pe ba yo ka pe ndenga na zo yo ka boye ba programme no eza ndenge bon biso tozali disposer tozoluka promotion po bato bayeba musala okimbango apesi biso bayoka banzembo oyo yazo ko révéler biso po banzembo eza ba révélation maloba eza ya ye musique eza ya ye eza air mususu tobeta na bandeko papa loyindo la ndenge avandi wana nazo dicter na solo na accompagnement na nini alors que na sala yango bango basali bayina nga na sala yango te donc kimbango azo pesa nyonso et soki lelo
bato baza na posa na biso bakoleka na nzela na yo par exemple baleki na nzela na yo mais biso tozali tozosala répétition na Award na Bandal na Kimbondo numéro 417 na centre culturel Award tozala kuna lundi mercredi na vendredi kuna nde tozo répéter semaine mobimbo yo toza un peu toza na no off pona toza la clip to préparer clip pour ebima très bientôt voilà un peu programme mais to betaki concert à Suka to betaki ezalaki na kermesse ya o mama nani mami ile la salaki na Caribou variété cinquantenaire a honoraki biso to betaki mais bato ba découvrir ki biso penza. Vous aurez caché, to caché zate. En tout cas abengaki biso to beti to bimina biso toke. To betaki to bimina biso toke. Jusqu'à présent, est-ce que to beti ba futi biso? Même na grand hôtel ba to beti to sisipe to kangi bisaka. OK. Biso mo to loaka ba instrument ba manager na bazali, toza na manager te. Ba partenaire pe bazate. Toza na manager te, to na partenaire te. To kota la studio biso moko. To sali pe to sisi biso moko. O ya moni penda ki aza mwana kimbangu, ki aza mwana bilaka. O ya eko ko ya ko tombola mosalo po eyebana mokili mobimba biso toza prêt. OK. Toteka penze mbote. C'est-à-dire, au fait, tolobi ke ezate ke oya opesa biso 100,000 aux nzembo ke no sana non. Biso to tiango na site na biso www.bbkk.online. OK. Kuna nde to banda ezana banzembo to tia na ba soki bobenga onso $1, soki $2, tout ça et puis to koteka ba bilongi ya kimbangu, ba polo ya kimbangu. Pour que na BBKK TV officiel, kuna pe romona ne to beta ba concert, romona ba biloko ebele kuna. Mais beaucoup soutenir pe ba politique makasi hein. Vous avez sima papa Fati Beton, ne tozo. Ba on a peda tomboli maka moko ba benga biso. Binonde bo pesa mutu. Toi qui na ngai webi il faut émission mo mapana expliquer yo. Donc photo ça ba épisode. Émission mobimba pour expliquer yo Kasavubu auti wapi. Mobutu auti wapi. Bakabila bauti wapi. OK. Bongo ba Tshisekedi pe bauti wapi. Omoni so na la kisi so compter za 1 2 3 4. Mais tous allez on a 5e président. Donc d'accord ko expliquer ndenge molimo ala kisi eza Kasavubu 1, Mobutu 2, Bakabila 3, ba Tshisekedi 4. Na ko expliquer yonde molimo ala kisinga mokoloza na tango ala kisioni ala kisinga yango ezali ka munene ngeta siko ndongo za nde babenga inga na fani na ndako babenga na ke pa ya na ke na studio ya nani na RTNC ba pesinga extrêmement ya nzembo wana na type voix et puis ba yo benga nga susu pa ya VV ba da sai mo clip. Alors, tant que vous avez Nzembo, ba okebisa Tshisekedi. Ba okebisa président Tshisekedi, ba bisala attention. Extrait, tant on a koti, molimo apesi ngai maloba. OK. Tshisekedi Chilombo. Eki nini yo bilaka oyo fumu bila kimbangu alaka ekeke ya mine na maboko nayo. Ya malo wangu yeka boy mbala na studio mama Kapashi yeka boy Tshisekedi Chilombo elaka fumu vuluzi kimbango alaka ikeke ya mine na maboko nayo do ba na mona ba gubal bazakuna ba leki na biso Lacoste batebele na mona même nani garçon nani dans bossa na kombone na studio na RTNC na RTNC puis pas ya VV babidanga tiaka mongongo na koti na tie mongongo maloba na ye ino bo mona rappel bo ndesi ba pasteur ba mona rappel président pasteur ya mona pasteur omoni mama Kapacha ba vision tobota maka na puissance moko boy tobota maka nango puissance divine. OK. Il faut ebande ko développer yango mais comme on a lokuta te so même on a lokuta et suka ka malamu te
Ce qui est le monsieur Mokonzamboka azokotala lingi amona yo peut pas avoir ba révélation misusu. Nga nakutana naye. OK. Nakutana naye. Nazana ngambona naza ezate meet bobete ngai nakutana naye to sur la mamba économie en beaucoup. OK. Ça n'a rien à voir. Il faut bonga quand même. Oui. Azali na détermination. Ali vraiment na détermination. Po moko na moko azana mission na ye. Oyo balobaka ye moko mvuluzi kimbanga lobaka na 1922 ayeko répéter na 1944. Bokonzi ya mboko moko. OK. Yango nde na yebisaki yo na lobi Kasavubu. Parce que tant molimo alobaka teke kapash mutaoleka wana. OK. Alobaka teke ebeli mutakoleka. Aloba apesi ba attribut na rôle oko jouer. OK. Alobaka ya Kasavubu, alobaka ya Mobutu et puis aloba ya Kabila. Aloba ya troisième président, premier président alobaka, deuxième président alobaka, troisième président. Parce que même Kamba, tata Dialungana, alobelaka Joseph, alobi yondo kosi sa bokonzi okuna na 98. Na 98 alobi na Joseph. Joseph ayeba teka oleka président. OK. Oh, tata Diangenda alobaka, mwana moko ya moke akoya, bokova nembula zomi na mitano. A punir bazairwa tango ba ofingaye. OK. Et il s'est fait que Kabila. Et puis mokonzi moko akonyoko politicien moko akonyoko ma mingi. Akota boloko bazong se na mboka na ye akonyoko ma. Azana makanisi ya malamu. Ya ki Tshisekedi Etienne. OK. Mais tango Tshisekedi aswana kana Diangenda bine eloko ozofanisa impère wana. Okobunisa moti sukate. Mais molimo akosakate, il faut que makila wana ya kosala. Donc ça elo motoko vendre lango na ko expliquer yo ça li c'est. Ça on a vu déjà qu'en 2023 elo ni au sala. Bon, bino bo sala ngona ndenge ya Mosuni élection biso na bobiso boindo mama Kapash. Il y a pas d'élection. Élection ezalaka te na biso baindo. OK. Biso tozi démocratie to koti. Biso toza na boindo toza na théocratie. Bonzambe. C'est-à-dire c'est l'esprit qui désigne. OK. Osomona, l'esprit désigne et puis ba notabilité ba lobby. Biso tozi bloka mindele to koti siawa, to ke na okande to 700 partis, to ke na 1000 partis, tu to comme 1 million de partis. Siko chaque Congolais a appelé ouais parti. Siko to sani. C'est ça. Il y a désordre. Biso toza ba théocrate. Tozali ba toza théologal. Tozali biloko ba mindele te po ba grec ba moko o ba salaki ba bimisaki démocratie lelo ba wapi ba. Vraiment. Ngeta. Toya épisode mususu pour vraiment s'intéresser na nyonso Ngeta mama. Toya poto to sala lisusu poto kota lisusu na profondeur. Ngeta. Ba o ba balandi yo na Kapash télévision okoyesa bango nini poto kabwana. Na lingi kaka na lamusa baindo. Bovutuka, bolamuka. Tonyokwa mimingi Kimbangu fumu vuluzi avandaki 30 ans na prison pambate. Ayambaki 120 fouets 2 fois par jour pambate. Banyokola ki pambate. Donc lelo to lamuka, botalaka poto epai bozali kuna. Kongo epai bozali awa, richesse ezali. Mais epai lelo bana mingi bazo okende lelo ko eza susu te. Et puis mokili ezo zinda kuna. Bazo zinda na kati ya mai. Bazambe ezo pela moto ndeka Kimbangu alobaka. Azongisaka na kati ya losambo oyo atindaka na tinda na kati ya internet alobaki bitumbezo nga na poto. Bozomona nde zambe ezo zika pasi miyoko. Donc bozonga nde totonga mboko oyo. Koina moninga mutu te. Mokonzi kite zaka moko. Donc bolinga te pour le moment ezana nu mutu moko. Bozonga nde totonga mboka. Et to belela nde Kimbangu. Poto so bokasi oyo ye molimo ya yeme zakomba pesa poto tombola ekolo na biso ingeta. Vraiment. Ba salutation ezate. Biso to pesa sumbote na nani so na ye moko te ye moko mvuluzi ya bandombe. So to bela kaka ye pona apesa kaka
apesa biso boya po to sa musala apesi biso toke na ngoti na suka. Merci en tout cas. Ingeta. Prochainement na Makambu Esika. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement. Et puis, bon s'abonner massivement. Bon yoka banzembo na ye to illustrer les bino wa concert moto nyo so a besoin il y a que soutenir œuvre de l'esprit. Oh, il y a pas œuvre de l'esprit non? Mais toujours soit na molimo azotinda. Mais bon zango esprit à côté wana ba ngambo kuna te. OK. Oh ba ça ba incantation. Biso ça incantation te biso yaka. OK. Ça différent. Donc rappelle-moi voir mon qui avant to kabwa. Neti oui to Nazali moindo, nazali moindo. Miso mibale, matoi nanga mibale, nzela ya zolo mibale. Mino nanga pembe, lolemu nanga motane. Nazali ebandeli ya mokili, nazali moindo. Boyo mundelo obake, naza mutute. Po nga naza na miso mibale yo pe miso mibale. Na nzela zolo mibale yo pe. Yanga eza misato te. Donc nazali moindo. Ngeta. Moindo, nazali moindo, baila. Nazali moindo, miso mibale, matoi nanga mibale, nzela ya solo mibale, mino nanga pembe, lolemu nanga motane, ebandeli ya mokili. Nazali moindo, Merci, on se retrouve prochainement. Bye. Atondo. Capage TV. Capage TV.